À la prise de vue, celui qu'on appelle l'ingénieur Hermas Léopard. Babi Hermas, il y a Léopard, on a bossonité. La réalisation, mon réalisateur à Montréal, il s'agit de Golo Mayal. Et à la production de cette émission, celui qu'on appelle Maman Christelle et Mamou. Babi Maman Christelle et Mamou. Tout ça bongo, dans le district Yachangu. Précisément dans la commune Amassi, dans le quartier 3. Place Auto, Yepenato, mais un peu qu'on soit en Bandeko. Bandeko ya Chango, bandeko ya Masina, dossier oyo babi eningisi kini eningisi Congo na ndenga idéologie. Bana Poto, bana Londres, bana Paris, bana Bruxelles, bana États-Unis. Babi na kine za ko yinda, Congo za ko yinda. Babi majorité babi misi candidat na bango Emmanuel Ramazani Shadar. So côté à opposition babi mbutu mbute koti ba ba présenter nani. Babi Misa Matungulu, Martin Fayulu, Vital Kamerhe, to Félix Tshisekedi. Babi Moïse Katumbi a soutenir Félix Tshisekedi. Jean-Pierre Bemba Gombo et Pabia Simbi Vital Kamerhe. Ce que tu veux battre, nani balingi. Ce que pour ça changement mboka. Basangana ce bazo opposition solo. Basala bomoko pombo ke kende liboso. Mais ngana wolobela ngo pena mingi te. To tambwisa micro, to tuna bana mboka ba imboka, ba pesa bankanisi na bango. Tozotambola elongo toujours na idéologie ya basango ya Congo na humble serviteur na bino énergie fatale o bolingara mingi moi musa na bino botindaka par-ci par-là na tambola pona opesa bino basango ya Congo ba bezori lelo pena to solo la to ba pena nini bato opposition babongiseli biso so balingi mboko makasi tomeka pe kosola na bandeko tozo pusana ana moni ba mama bafandi tonton mo pe beau garçon mo fandi na katsa banzele bonjour tonton. Bonjour papa. Comment nani? Comment on a Fiston Blinga? Fiston Blinga. Au côté s'il vous plaît, to sur un peu. Oui, monsieur Fiston Blinga. Ouais, monsieur Fiston Blinga, équipe technique il y a CL News TV. Oyo et Kamba Mibongo na maman Christelle et Mamou. Le lot sali descente na quartier na Bino, na surtout na quartier 3 na commune Masina. Pour na koya ko solo la li solo ya opposition. Na majorité. Babi élection le 23 décembre. La majorité babi misi candidat na bango Emmanuel Ramazani Shadar et Obiso tout oyebi. Parce que côté opposition ba représenter Matungulu, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Martin Fayulu. Parce que tant que yo mona mboka o lingi changement ya pays, makantini yo ça pour la mambo ba élection na ngambo ya opposition. Opposition na ndenga faute ba ogena ndenge mo ya divagation. Ça veut dire que Baogende n'a pas tantôt plutôt bana banzela ebele tout le monde est majorité lelo pour biso lelo to na opposition blaguité to ba opposition pour lelo tout le monde la majorité lelo déjà ba réunir ba vendre place moko ba misi derrière candidat na bango moko ça veut dire que c'est que bana chemin ba déjà na nzela bana déjà volonté au sala makamo c'est que tsali biso pe opposition to na biso photo sangana to vandi sa idée moko to pona mutu moko to sala na bike il faut sala mo za la bon. Pour les bien, il faut ça la bon. On a reculé le bain, on a qui. Pour les bien, il faut basala basala bomoko. Ce qu'on prend à eux. Candidat moko, candidat unique. Pour ça la idée, bah Mr Félix Tshisekedi ou bien nani Fenani Martin Fayulu ou bien Vital Kamerhe, bah pour nous tout moko, bah Mr c'est ça. Tant que Congolais, moi na qui ne peut pas sentir les gens les solo les. Pour nous candidat ni aux hommes on a mérité. Au bakocha opposition ko bimisa o emoni asir. Ah, l'opposition mutu toi. Tout bon en opposition on vote. C'est ça balobi pour la moko pour na yo tant que congolais. Ko pour na moko on a yoza na sens moto mo qui de peine divagation. To pour na moko quoi o bon ba la biso moko. Yango biso to Holanda moko wana kana koza na ngam ta IDPS, mutu musa koza la Vital Kamerhe, so ba beto on pour na moko, on to ki peka na ba moko. C'est que bongo mabe, c'est que photo sangana non bongo ba boko baza ba grand, baza mikolo, baza likolo, faut ba sangana. Ba poni mutu moko après biso tout on a ni mutu wana idéologie za bon qui to na banzele belé te on en defo. Idéologie ça bon. Idéologie ça bon. Alors tant que moi na mboka dernier message na yo pour na ba union so balandi yo de partout. Dernier message c'est qui photo za na moko po mboka za ka Congo. Na ebitende balobaka souvent que à part Congo to kende wapi. Na Congo na kotambola jamais place mo ba sanga présenter vous identité ba refulenga batindanga wapi. Bon refulenga batindanga wapi. Mboka na ngezaka Congo c'est que photo za na idée moko to sangana to pona mutu moko o to biso tout derrière pour to za changement ya Congo. Pour za la teke to la ni mutu moko pona idée moko to zonga lisuna mambakala
OK ya ko molendi sabatu ye kaka boité to lingi to biso to salela ma démocratie comprendre to pona mutu moko biso tout ça derrière na yebi ke mboka kozala bien pour à part Congo place na aucun sous na monité. Merci Ndeko Fils, à part Congo, place Moussa Okendo Ebité, na CPLI. Tozo continue toujours, Moussa Lezo Salama, na idolo jango toujours, na micro na biso CL News TV, wana ki bongo Ndeko Fils, blinga si je me trompe pas, après ça qui ba propos na ye, tozo continue, na moni sous mignon garçon, un beau tonton, afin na biso to me rappelle to sur na ye, a toza précisément na commune na Massina, quartier 3 place Moussa Lezo Salama, to ba ke bino ngai moi Moussa na bino, o bolingaka mingi énergie fata bo bisenga kitaka zola biso ba point de vue ya baimboka. Bonjour papa. Bonjour ndeko nanga mobali. Kombo nani papa? Kombo nanga Chanda. Kombo Chanda. Est-ce que nako iko fanda to solo là? À l'aise. Merci Ndeko Chanda, lelo équipe technique ya CL News TV et puis émission Basango ya Congo et Kitibongo na commune na bino ya Massina précisément quartier 3 pour na solola dossier to maeo matali opposition balobi mopanzi ya majorité babimisi candidat na bango Emmanuel Ramazan Shadari azali bongo dauphin ya président Raïs Kabange et ce que mopanzi ya opposition bazo présenter les biso 4 membres tout ce monde a Martin Fayulu, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe hein na matungulu pona yo ozomona ngo ekomi baje ya opposition to ekomi nini bon makambo etali mboko Congo eza makambo na biso tu bato misusu bakomona ke makambo Congo eza makambo na bango misusu bakomona ke ndeko ba bien privé na bango mais il faut pas comprendre ke makambo Congo eza makambo na biso tu parce que toza biso tu na maman moko komona e Congo aboti biso tu te tozalia makambo etali candidature unique ya opposition biso tolobaki mbala Ndeko Kabila za na posa kosalisa maponamité yango azali kotinda bato na ye na kati ya opposition po bapanza opposition badistra opposition bamema mbutu na opposition po bamema biso susu na mikolo ebele par rapport aux populations au-delà ya mandat aux populations pesaki bayimboka ya bakonza biso na mboka o donc mametali candidature opposition tolobaki ke bango nyonso basangana basolola to bisa candidat moko to présenter dans l'opposition pour te battre candidat au majoritaire au la biso pour te gagner ma pandémie oyo babisa biso candidat moko pour te battre ma pandémie oyo alors pona yo selon bae haute natangi Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, Matungulu, Vital Kamerhe pona yo candidat ni azo mérité ko représenter opposition. Aussi motoloka la Vital Kamerhe ya zali déjà pion moko FC Satine na kata opposition. Ya ko mbrio opposition pour yeba stratégie à opposition, pas bimara ngo pe bata FCC. Déjà motoloka Vital Kamerhe faut ko écarter, motoloka Martin Fayulu faut ko boya motoloka Matungulu faut ko boya candidat za moko eza Félix Tshisekedi. Azaka ka mwana moko o papa tikela ki biso poto simba to sangala biso tout ba yimboka ya Congo o ba lingi Congo ezala changer o ba lingi Congo lobi abota na kimia ça césarienne donc maman abota na sengo il faut biso tout se aligner derrière Félix Tshisekedi comme candidat unique à opposition pour te battre Ndeko Shadari. Merci pour te battre Ndeko Shadari, opposition faut bimisa candidat na bango unique Ndeko Félix Tshisekedi. Pourquoi yo sali choix ya Ndeko Félix Tshisekedi? Na sali choix Ndeko Félix Tshisekedi pour Ndeko Félix Tshisekedi asima mondo kité. Ndeko Félix Tshisekedi na travailler na administration en mboka ote, azala jamais député pour aboyaka au CG, azala jamais directeur à société moya l'état jamais, azala jamais mutu mo sali na kata marambo eteli administration en mboka oyo. Azama boko pembe asima mondo kité abunda bitumba te. Yazali mutu azali pembe la kati na ye. Ndenge yazali banda pembe ndenge kati na ezali pembe. Et on to moya bisoto bayimboka soto ngi Congo oyo mama otobengi Congo abota sa césarienne faut biso tout sangana na semaine de ko Félix Tshisekedi pour to pesa e ba voilà biso pour to battre de ko Félix Shadari na élection ko ya na mikolo ya pour te battre Ndeko Shadari na élection ezali mikolo ko ya dernier message na yo pour na bakinois tout en particulier et puis ba congolais tout en général tolobaki ke biso ba jeune nyonso sage ya changu tolobaki boye tozo sala opération moko komola ngo simba
Ça veut dire que les opposants, ceux qui basali sur Mbutu le 23 décembre, l'élection des alités, qui va vite caméra qui dans mon pensée, n'a pas qui s'est en 2011. N'engé Martin Fayulu là, ça l'appelle n'engé n'a pas bon tout babou yende ko Félix Tshilombo pour y en azali candidat unique où il faut opposition ça et bimisa parce que y azali non maboko pembe. Tobi que ceux qui bango babou yende ko Félix Tshisekedi comme candidat à opposition pour battre Mbutu dans la opposition, to ça l'opération Simbae. Simbae ça veut dire que partout bazala. Na ba siège na bango ya ba parti na bango et sika bazala ba famille na bango bande ko na bango sika ba noko na bango bazali to ko landa bango to ko kanga bango to ko simba bango to ko tchumula mabulu to ko kunda bango ba moye. Ça veut dire que biso tout peuple congolais nyonso to sangana to se relier derrière Félix Tshilombo Tshisekedi ya bi que ndeko Moïse Katumbi na landa qui est na masolo basolo na Belgique ya sala qui ya loba qui est loko moko très simple abaki que non il est déjà choix na yebala keza Félix Tshisekedi albaka très sagement biso to ndeko Jean-Pierre Bemba nabi ka ko linga taper sa motoka vite caméra chance wana pas vu que caméra zali muyibi ayebi que biso tout yebi que to kopesa ndeko Félix Tshisekedi lokola ye azana idéologie ya papa na ye lokola UDPS zali parti à monene o ebundi bitumba depuis 1986 na mboka o pona ko luka changement pona ko linga ko établir démocratie na kata mboka o nayebi que peuple congolais biso nyonso soto sangani sima Félix Tshisekedi nayebi que to ko gagner élection pe nayebi que jour wana mama Congo ko bota sa césarienne ceux qui bato baboyi o vite caméra o matungulu baye batie mbutu na ndenge na bango baye ba ke to ça la opération Simbae c'est que to kanga bango to ko chumbola mabulu to ko kunda bango. Merci de ça l'opération Simbae, merci Ndeko pour l'opportunité au PCBC to ça dans interview. Toujours continuer, merci beaucoup. Oui, ndana bisaki bino bana masina bana changu basiliki babiki bana opération Simbae. Ba ko simba bino boko kundama ya kotala babi wana ezanga te bino mo bozoyo ka ba kinois bana masina précisément ndenge batomboki. Alors na olemba te bino mo bolelaki babaki énergie kotaka tambola partout pour ça la biso bien tuna yango moni tozo tambola toujours na moni bandeko batondi awa to solola po bana masina babi basiliki to lelo penda to kota mso na ngwe masina quartier 3 lobby na zonga suna masina ta quartier de to solola masolongo po babi za ko yinda bino mo bozo coopération Simbae babi vedi ba ko simba o bino bo ça ba to baje ce ba élection sili et simbité le 23 ba ko simba bino bato opposition pe ba ko kunda bino Poussani bonjour bandeko. Bonjour Ndeko. Nakoyeba papa kombo moi Lucas Cécile. Papa Lucas Cécile bon de biso. Kombo na ngai Jean Robert JR. Ndeko Jean Robert JR ndeko kuna kombo. Akomo na Hervé. Ndeko Hervé soki moye kozala to poussa na boye to poto solo malamu to ko fungwama ndeko fungwami to solo bien obimbi. Oui ndeko soki ndeko na bino o bengami bongo na kombo ya énergie azali présenter ya émission Basango ya Congo na CL News TV o eza bongo équipe technique ya CL News TV otokiti poto solo na bino na commune ya Masina na dossier oyo etali candidature ya opposition candidature unique ya opposition balobi koto yo to mona bandeko na biso majorité hein mupanza majorité babimiseli biso Emmanuel Ramazani Shadar mupanza opposition lelo ba présenter Matungulu Félix Tshisekedi Vitel Kamerhe Martin Fayulu pona bino ba imboka tant que ba kino bolingi changement ya mboka bolobi ni lilobe sali ke bo posant na biso ba mono ba yo kanate so na yo kanate en est difficile. Allons à Dauphin, Shadar. Comme conseil, comme Liloba, ça va commencer à arriver. Pour ce moment, il y aura une télévision tout au peu sa face à Shadar. Bon, on a un Paris Foot. On fait un sarcop, mais on a un Paris Foot. On bien au monde on a Paris Foot. On a un cop, mais on a Paris Foot. 5 cop exact. Alors, il faut expliquer bien. On est à Poto, à Londres, à Paris, à Bruxelles, Maman Jeanne Balanga. Honorable Ngabiambata William, Tantine Christelle et Mamou. Hein? Balobi, Yomozomona. Paris, oh, ça Paris, ils ont le roi à Paris foot, oh, ils ont le roi à Poto Kunati. C'est que, ah, il bête à 300 fois congolais. Ce que pour bête, moi, mon bête à G, oh, ce que bête à G, oh, c'est qu'il y a des grabs en pierre à costaud. Pour mon bête logo, c'est que bon, moi, so, beau garçon, oh, bête à G, oh, na 300 fois à gagner combien? Pas bon, on a vu journée. Pas quoi peut ça dire. Alors, bon, posant la biso
bayoka na vrai toyebi ke baliaka na bango l'art avant bakoma na baposte wana deya baliaka l'art alors mpo ezala vrai bayoka na bazwa motu moko batya batika te matungulu akosala na ye rien ne change bakopotya mpe Félix akosala na ye ndeko mpo na yo candidat nini oyo omoni opposition akopresente le 23 décembre avant le 23 décembre mpo nanga vraiment aza te mpo na bavote nanga kashada mpo nanga mpena kuna mpena nanga te na ngambo wana nga na bavote kashada okovote Emmanuel Ramazani Shadari dauphin ya président Raïs Kabani talaka so totali na Angola moto akosala mwa bien lelo ezaka dauphin c'est biso mpe tomeka non chance na dauphin na biso pourquoi yo choisir ka Emmanuel Ramazani Shadari te mpo babi topesa chance na badauphin mpo boposa na biso toyebi na bango déjà toyebi bango bien baliaka fort bango batalaka baintérêt mabomi na bango batalaka population te alors papa tobima malebele fort na banzela badaya bamakambo ebele mais toyo comprendre ke baacande biso na baerreur biso nde bacamarade baodaye bapeti baodaye bavie baodaye mbe bango omona ni moto ya famille na bango adaye automatiquement mpo na nga apesi mpe na face na dauphin ataka dauphin donc mpo na ndeko apesi na face na dauphin mpo acomprendre ke mwa loisir eza mopanzi ya opposition yango ya biyeko tu dauphin do mpo na ye orate te alors topusani ndeko olobaki kombo baye kombo na nga JR ndeko JR mpo na yo à propos ya sujet oyo message nio kolancer pour na bandeko ya opposition et puis message nio aux nango pour na ba congolais en général. Bon, de ma part, ça fait mal ce nota la lelo opposition na biso na faso ekomeli. Et ça ngana pasi nde totoko landa mokia dernièrement lobake. Ceux qui opposition ba sangani ba initier candidat unité à voter Chadar. Ça fait mal opposition na biso ça na mbutu. Au lieu de bazala ini to battre dauphin wana mais komi mutu na parti na ye o alingi azala leader o ko to alingi azala leader ba che mbutu to wana bitumba tant to wana boyokani te to kolonga bitumba na ndenge ni ça fait très mal lelo na mboka na biso ndenge garçon utso loba ke bakumo beta ba Paris foot nyonso wana manque ya boulot kopa bien yate mambuto ya kolala pour anini distraction eleki na mboka pour na yo candidat ni oyo choisir na opposition pour na ngai candidat na choisir na opposition na omona lisuute mambo candidat biso bemba yo wana ekoto CPI mbutu Bemba zate na liste ya ba candidat o baza o tozoyeba o baza reconnu na opposition za Matungulu, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe et puis Martin Fayulu pona yo tant que congolais tant que mwana mboka. Pona nga mwana mboka na bato yo tangi wana nyonso. Na mo muto ana compétence ta simba mambwana na maboko. Na bato yo tangi linga wana. Muto na chelaki na mutema, le roi Vena a échoué déjà. Bato yo tangi wana na mona muto ana compétence te ya fox wa bundana dauphin wana ya loko la boyika muto to yebike wana boyika po bunde fo bolukele muto mo boy ya peser po bundana boyika alonga bitumba wana so na minute to ça na unité mo to longa bitumba ne ça te to tika distraction po to ça na bolingo te to na koyoka na te to tika bato ba yokani ba sangani ba bimisi muto na bango moko abunda bitumba ndeto mo bande ko na so ngola lelo dauphin ya président Eduardo yiwana lelo abima osala musala na mboka yeke kitoko a changer pe bato asika alongoli ba o akutaki ya chepe ya sika musala etambwa to pesa pe chance na dauphin ya bato po to pesa chance na dauphin po baza ini yango babimisi mutu moko biso siko na opposition le roi toza unité mutu akobima za te po ba o baza na compétence za te compétence exacte alors dernier message na pour na congolais nyoso balandio na nzela ya CL News TV liloba na ngai pour na congolais balandinga na net sawa izaka ke Congo pena bolingo ezate boyokani ezate to meka pena mpe ya kozana amour wana amour du prochain mais nous les uns les autres puis ça la bien pour bolingo nde ça la ke mama malamu etambola tara en opposition bolingo ezate union ezate c'est que distraction to tika théâtre opposition to tika théâtre le roi bomé mama na théâtre to tika la bateau basangani basala musala ke kitoko to komana Kongo asika
Merci, merci Ndeko JR. Tout ce qui est là, au bazar, pour ça, ça, Moussala, au balingi, Moussala, pour Moussala, ça, Makito. Alors, tout ça continue. Tout le monde est Ndeko Nabiso, ya Munganga, Télémio, Toromekape, Kosoloanaye, Toye Bapé. Bonjour Ndeko. Ah, bonjour. Comment Nani Ndeko? Moi, c'est John Katompo, infirmier John Katompo. Infirmier John Katompo, tous abongo na commune Massina, précisément dans quartier 3, équipe technique il y a CL News TV et équipe na mabele pour nous recevoir nos dossiers où il y a candidature unique ou candidat unique à opposition. Tant que Congolais, tant que moi Namboka, banda to banda rosé la mpanza majorité, oh bango mutu balingi be élection te, mais babimisi Dauphin na bango Emmanuel Ramazani Shadari. So mopanza opposition bango bato balingi changement to mona Matungulu, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Martin Fayulu pona yo makanisini opesi to idée na yo oloba pona baimboka. D'après moi, je peux soutenir seulement unique candidat, c'est toujours Félix Tshisekedi, parce que c'est bien lui, c'est un homme qui peut convenir pour quand même diriger ce pays et le faire sortir dans les chaos qu'il se trouve pour le moment. C'est l'unique candidat pour moi, c'est Félix Tshisekedi. Pour toi, l'unique candidat, c'est Félix Tshisekedi. Pourquoi tu as choisi Félix Tshisekedi comme candidat de l'opposition? Parce que d'après moi, c'est parce qu'il convient et il a fait quand même un bon combat, parce que selon ses discours, il avait parlé que non, il va faire sortir ce pays dans les chaos et il va quand même diriger, il va lutter contre la pauvreté qui se trouve dans les pays, et c'est pourquoi je l'ai choisi comme mon candidat unique dans ce pays. Alors, tu as choisi M. Félix Tshisekedi, alors quel est ton dernier message pour le peuple congolais et pour le Congolais en général, même si ceux qui sont en Europe, en Amérique, en Asie, partout, même en Afrique? Mais pour ceux qui nous suivent partout, je veux leur dire que non, nous devons être ensemble pour choisir notre candidat unique, c'est toujours Félix Tshisekedi, afin que notre pays puisse aller de l'avant et qu'on voie mais aussi ses ambitions pour ce pays. Je veux que nous soyons unis afin que notre candidat unique soit élu comme président de la République. Merci Ndeko John. Merci. Toujours continuer. On est Zaki Bongo, ma sakoli Ndeko John, ma candidat Ndeko John pour naie pas lobby. Hier a préféré naie candidat Félix Tshisekedi. Alors tu poussana toujours Moussa les autres continuer. Oui, toujours tamboula. To tamboula, to soloana ba imboka, to bongo na commune Massina, précisément quartier 3, to moni papa mabisa temi to solo pena papa et bonjour papa. Oui, bonjour. Comment est papa? Comment est papa Raymond? Papa Raymond, tu es au solo là. Na Serbiso tout yebi le 23 décembre tozo kende na maponami otobengi na lopoto ba élection mopanzi à majorité ba bimise libiso candidat unique na bango ezabongo Emmanuel Ramazani Shadari, mais côté à opposition bango ba o balingi changement tozo mona bazo présenter 4 candidats o basa reconnu. Tomo na Matungulu, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe et puis Martin Fayulu. Alors tant que moi na mboka pour yo monini et puis makansini okopé ça na opposition na biso. Bon, d'abord na kolba que non, merci d'abord na opposition na biso parce que baza na idée que non ya kosanga na bango nyonso pona ko bimisa candidat moko, candidat commun. Bref, na ngai na kolinga te ba wele bonga wana bango nyonso batala nano que non nani oyo akikoza na projet de société ya malamu oyo akikoza na avenir moko ya bana mboka quoi, parce que le loyo tozomona que non batu nyonso bazokende na ebonga wana ya présidence ou soit na ebonga wana pona koluka seulement intérêt na bango, mais biso toluka intérêt ya mboka tolingi ke no mutu oyo akosala pona intérêt ya mboka, mais pona ngai moko soki batie ngai wana ke no pona en tout cas namona bandaka la ndenge Martin Fayulu alitaka penza pona mboka oyo ozomona azala otenga mate pi azala ka correctible te yango penza na pesa ba voix mingi pona na Martin Fayulu. Pour la pesa ka ba voix mingi na Martin Fayulu parce que oyebi ba capacité na ye. Alors c'est que candidat na yo tout le monde est Martin Fayulu. Oui, effectivement Martin Fayulu a penza candidat na ngai oyo na sepelaka na mingi na mutema parce que azala ka correctible te depuis toyebi papa na biso fait Tshisekedi en tout cas ye penza azala ka penza makasi pona ko soutenir mouvement ya mboka oyo. Azarabenda Makassi pour soutenir le mouvement Mboka. Alors papa Raymond, dernier message nayo au groupe sana bandeko tout ezala ya opposition ezala ya majorité surtout bandeko o bazolanda yo na libanda Mboka.
bon bandeko oyo bazolandanga mingi mpona na surtout na libanda ya mboka et puis na ba oyo bazali kati ya kini surtout parce que kini nde ezali Kinshasa nde ezali cœur ya Congo toteka mboka te totala lelo ndenge bato bazosouffrir na kati ya mboka soki tozosouffrir kati na mboka oyo mutu nyonso akomi kokipe politique eza seulement parce que social ezali te nde biso nyonso tokomi kola politicien nga naza maître mécanicien oyo eza garage na ngai mais nakomi kolanda nakomi kolanda makambo ya politique or que naza na domaine na ngai alors mpo nalanda mpenza domaine na ngai esengeli nini social ezala malamu so social ezali malamu keno mutu oyo lokola Martin Fayulu ndenge nalobi awa keno batie na tête ya mboka oyo je crois que no awi obongisa mboka alors toteka mboka te pona pona famille ya yo moko ou soit pona polo ou soit pona jipo bakabeli alors yo teki mboka ba mususu ba continuer ko souffrir message na kopesa yango. Merci papa. OK, merci à vous. Merci bandeko balandi biso na poto na nzela ya CL News TV na kopesa un grand merci na maman Jeanne Balanga, maman Christelle et Mamou. Maman Christelle et Mamou, Bambote Belé, et puis merci à trop. Narobo Sanate, Moutasimba Kibongo, prise de vie, ingénieur Hermar Léopard, Nabo Sanité PK, Patrice Kinoani, Babile Gaya Didi Kinoani, Mosombi Monen, Nabadiama Atalo, Nabo Sanité, l'honorable Gabi Ambata William, la fondation Gabi Ambata William, Nabo Sanité, Bandero, tout. Maman Chidibi Sophie, Naomi Kangeme, bébé Cléopâtre Kabemba. Bino tourna na pesi bino bambo théâtre ezaki moumbu na bino bosengaki kita tuna bandeko solola na bandeko yango moni lelo tokiti na commune na Masina mais isilité tokotambola ba sujet c'est belé tokotambola par-ci par-là na commune na Masina po maman Jeanne Balango benga binga na mwana Masina beta tatu na Masina na tala Masina lelo tokiti na Masina yo peso na posa to beta to na quartier na bino otindikara ba coordonnées adresse na bino Mambotou quartier avenue. Vous mettez sur Facebook Énergie Kabemba. Vous tenez la page Facebook, vous avez la descente sur terrain, vous visitez Mambotou, vous avez le quartier, vous avez bien. Toujours dans une idéologie. Pour nous, vous avez mais vous avez les sous. Bye. Nazali frère en Christ et le cousin en Christ, papa pesa héritage. Nazali sœur en Christ et le cousin en Christ, papa pesa héritage.